Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Ina yese na Congo. Bandeko balandi ya Congo Check Check TV na pesi binombo de bipai nyonso bozwami bozwa penza gros bisous euti na cœur sensible na pesi lisusu mombose Sibu Mutombo mbote bele papa zwa mbote euti na cœur sensible bankadia mpemba baza na boss lokola yote papa babani kolia yo sese me bakokoka te baza ba soro diongo wana na keiko pesa ndeko mobali na ville ya Arene wadani mbamu kolo Versace ye alataka Chivundu na ke na ville ya na ke na Autriche na ville ya Vienne ko pesa Sami Munda mukulu mbote bele mon grand frère Zwambote euti na cœur sensible baza ba vie o basolaka bien na kati ya Autriche na Vienne ya Sami mbote euti na cœur sensible bande ko ndenge bozomona awa tozana mabele oyo yo bengaka ke mabele ya banoko toza na kati ya bela toyaki penza na matanga boss na ngai akufeli tata mwasi na ye propre nde yango toyaki na matanga me matanga ya ba vedette matanga oyo ezali ete ya ba boss baza na ba chaîne ezalaka place nyonso bokei bokozwa pe bililingi ezala na problème moko te toza na kati ya bela botala bela yango oyo vraiment mabele na biso babenga ngo Congo développé awa na bela bandeko na yeli boso na bino eza penza likambu ya munene te bokolanda video moko ya pasteur oyo ateka penza très kitoko pasteur oyo azoteya alobi ete wana eza kaka bref ateki mwa mingi mais lokola ezali télévision nazoloba makambo ebele moi to pesa ba détail na makambo ezali te pasteur oyo azoteya alobi boye abi bandeko na ngai kati na mokili bana na nzambe oyo bozali kati na mokili balandi ya Congo Check Check oyo bolandaka chaîne oyo bokolanda pasteur oyo pasteur alobi ete na tangu yo omoni ndeko na yo propre muchopo moko ye mutatikelo libele tangu yo moni ndeko na yo propre par exemple ndeko ya cœur sensible soit ndeko ya yo mutozo tala ngai osombi voiture osombi elamba ndaku no kitoko mama akomi ko lukilo ba problème moko boy osoye bango mutuna makolo te kokende no kutu musika te ko tatone te pasteur oya te aza clair alobi ke azali ndoki po ndeko oya azali ke ndeko akosepla na lipamboli na yo meto mono ko mona batu babotami mama moko tata moko mususu a gagné vie soit tu paye mutabengi sa ndeko na poto ndeko na a gagné vie akomi na ba voiture ya kitoko oto benga na mokili vanité de vanité mais okomona ndeko mususu ayini ndeko mususu kaka boye dans les vides bandeko kolanda mate ya pasteur bokomona yango ndenge pasteur atei. La jalousie entre frères et sœurs, c'est la présence de la sorcellerie. J'ai commencé par dire que dans une famille, c'est l'amour qu'on doit d'abord retrouver en premier. L'amour. Tu es appelé à aimer les membres de ta famille. Lorsqu'on vit dans une famille et qu'on ne sait pas vivre l'amour, ça devient un problème. C'est la présence du diable dans cet endroit-là. Quand vous vivez à un endroit où il y a tellement de la jalousie, vous êtes dans une famille, bien aimé, c'est impossible. C'est contre l'ordre naturel des choses. Tu ne peux pas être jaloux envers ton frère ou ta sœur. Lorsque vous êtes né dans une même famille, vous avez votre père ou votre mère, vous avez grandi dans une même famille, dans une même maison. C'est contre nature lorsque ton frère a une belle voiture, lorsqu'il a une maison, lorsqu'il a un bon compte, lorsqu'il a un bon mariage, lorsqu'il épouse une belle femme ou il épouse, je ne sais pas, un homme qui a des moyens, lorsqu'il a étudié plus que toi, lorsqu'il a un travail plus que toi. C'est contre nature que toi, son frère ou sa soeur de sang, tu puisses en être jaloux. C'est de la sorcellerie.
Là où vous êtes en train de me suivre, si vous êtes jeune, vous pouvez être dans une même famille, vous trouvez que non, vous êtes enfant, chaque personne aura sa destinée. Nous ne sommes pas supposés vivre la même chose parce que nous sommes nés dans une même famille. L'autre peut être médecin, l'autre peut être musicien, l'autre peut être avocat, l'autre peut être pasteur, l'autre peut être je ne sais pas quoi. Et chacun doit être dans la joie pour ce qu'il réalise dans la vie. Ne porte pas envie sur l'autre. Le premier meurtre a été commis dans l'histoire de l'humanité, pas par un voisin, pas par un ami, mais c'est pas dans la famille. Pourquoi? Parce que l'autre a vu que son frère prospérait et que lui, ses affaires ne prospéraient pas. Alors il a porté envie sur son frère. Je suis en train de dire, toute jalousie de famille ne te détruira pas. Si tu as été victime de la jalousie des familles, je suis en train de te dire maintenant qu'ils ne feront pas de plus grands progrès. N'avez-vous jamais vu des familles, quand vous y entrez, vous trouvez tout le temps des problèmes entre frères et sœurs, mais quand vous regardez où est le problème, vous ne le voyez pas. Chacun a sa maison. Tu manges chez toi, l'autre mange chez lui. Tu as ton mari, l'autre a sa femme. Mais vous vous battez, pourquoi? Parce que personne ne paye l'autre. C'est la sorcellerie. Vous allez voir des gens, ils ont commencé depuis qu'ils sont là. Ils se marient, ça continue. Ils deviennent même des grands-mères, mais ça continue. Ils ne font que se battre. Vous vous battez pourquoi? Expliquez-nous pourquoi vous vous battez. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Ces disputes-là te semblent banales, mais laisse-moi te dire, c'est en train de tuer ta destinée. Derrière chaque esprit, il y a un mandat. Ne soyez jamais de ceux-là qui disent non, non, bon, arrête seulement, c'est ton frère, c'est ta soeur. Non, il y a des actions, il y a des actes que nous ne pouvons pas tolérer chez des gens qui sont supposés être les gens qui doivent nous aimer. On peut te tuer par un étranger, on peut te tuer par je ne sais pas quelqu'un que tu as croisé, mais ta soeur, ton frère n'est pas supposé te tuer. C'est contre nature. Il est supposé te protéger. Parce que dans la famille, on se protège. Dans la famille, on ne se livre pas. Dans la famille, on ne se détruit pas. Dans la famille, on ne s'ensorcelle pas. Dans la famille, on ne se tue pas. Ne fais pas semblant sur l'histoire de ta famille. Pendant que je suis en train de parler, regarde ta famille. Et tu vas découvrir des choses ce soir. Alléluia. Et puis bandeko na ngai ndenge pe tozo sa na kati ya net oyo. Ndenge tozo sa na kati ya ba réseaux sociaux ezana ndeko mususu amoni ke cœur sensible azo mata cœur sensible lokumu po mwinda babomba kango te. Mwinda jamoko o tchango na sa mesa. Soki yo ozo sa ni toza ko ignorer. Ozo sa ozo yeba ni tozo yeba te. Ozo sa ni to beta kara mama. Fo yeba ke na sa numéro 1. Awa na poto na ndenga réseaux sociaux des fois te. Balandi soki na kosi bokoma na sewana. Donc cœur sensible ndenga zo pela moto boye. Ndenge mukili bazo ndima ye po na ye na musala moko ya propre. Na ye na musala moko ya busoba te. Na ye na musala moko na za komitia famille nanga d'abord na valeur naza komitia ke na lingi ba bêtise te nazo pesa lingomba na sambelaka valeur famille nanga d'abord bandeko moi ba flumia mike babandi ko chrétien cœur sensible et comment ndenge wana okomona mutu aza na gaz te mutu ayebana te alinga lukalika moko boye cc ba chrétien wana nazo yokala ngai. Même maman, ozo luka crête, ozo luka moi bamboa kila mike na cœur sensible, na yebisa yo zéro. Okoki ko tumbu la cœur sensible, ko banda siko timu kile okende ko kufa, cœur sensible ko répondre yo te, et puis musala onga na yena ona net, bande ko na ngai, jamais na ko telema. Et ndeko maman moko boye, ndeko mubali moko boye, auto sala rendre la cœur sensible. Jamais, jamais, jamais. Pour na zope sa famille nga y respect, bandeko. To landana nuba audio oyo. Yaba mama leki na nga y propre. Naba mama na nga y propre bakuta mina Paris, famille na nga y ne batu basali ba audio oyo. Bolanda yango boko yoka matia ni neza na kati. Moi, cœur sensible, moi na motami ya tamba.
mwana motani ya solo ka nde na esete masela ke ata bato azotonga yo ata bato azokritie kotala bango komona bango te zala yo tikala yo ata babandi kofinga yo kobanda lelo sini boyeso koya yango te elongola kitoko na yo ekomasa na bango yango te elongola santé na yo oza nango ekomasa na bango donc eka bazaka korépondre de imbécile par le silence donc ata batangeli yo ata baza kombe ama komona bango te kotala bango te kokalkule bango te yo oza mwana motaki oza terre sensible yoka kombo kombo ezokonkorde na yo nzoto na yo na kitoko na bote na yo zala yo en tout cas respect outai na famille déjà na respect ozalaka nango na ndenge ozalaka ofindaka te okretaka te donc oza mwana mwasi moko respecte donc bato barespectaka yo makasi oza mwana mwasi moko kimi akali sala mosala na yo bien sala mosala kitoko mosala de toutes les façons sala mosala na yo tout le monde cœur sensible conseil akopesa yo etant ke noko na yo yango oyo mosala ozali kosala ezali komonana na noko ya mama ozali respectable biso famille na yo tozali nsima na yo moto akoki kosimba yo azali te tala ndenge nkombo na yo ekomi kotambola na ndenge ya malamu landa kaka nzela wana buzoba oyo baninga na yo internet ebele bazali kosala kolanda yango te zala toujours exemplaire ndenge obandaka émission na yo tshisikoyo ozali une femme respectable ngai noko na yo y compris na bandeko na nga mosusu tozali nsima na yo moto akoki kotushe yo butu comme moi azali te. Bonjour Nicolai. Ngana bengi kaka pona pesa conseil il n'est pas yake sensible. Na bengi yo pona lobalo kaka boike ko konta na buzoba ya batu te sala musala na yo ndenge longo bani po eza musala kitoko eza musala ba intellectuel eza musala oyo nzamba bengela yo pona ko évangéliser famille na biso eza famille ya buzoba te yo continue kaka na ba conseil na yo continue na ndenge zo koteya bana mike ba mama batata bakoko nzambe soka zo kotelemisa mutu diable ba sepelaka te oyo eza étoile mutu nyonso alingi kokota asala diemba na nsima na yo me yo telema kaka esika yo ozali telema sala mosala na yo na ndenge bosolo na ndenge ya propre po tosala kango déjà la propreté na ndenge ba intellectuel po se biso famille eza ya buzoba te na yango kotala batu te yo tala kaka mosala oyo nzambe abengeli yo oyo zokosala devant batu ebele devant monde entier devant bakoko bamindele ezala maraka bazoyoka makambo lobaka te me baza na batu oyo bazokointerprete ke oyo makambo kode saji azokoloba eza makambo ya kitoko ya kitoko ya kitoko ya kitoko yango nabengai kaka natina ma voice na ngai oyo mpona conseil kaka kolanda mutu te kolanda mpe buzoba te sala mosala na yo ndenge longo bani mama leki Brigitte Kenge Mbanza ya fani na Paris na mama leki Anna Marie Mbanza afandi na Paris azopesa ba conseil quel sensible buzoba te mwana na biso buzoba te po toza famille moko ezali bien éduquée aussi noko Félicien Lutumba azopesa ba conseil alobi mwana na biso toyebeli yo obanda kosambela nzambe banda bo mwana mukie réseaux sociaux ekomisa yo te lokola bawana kuna eza na mutu mosusu amoni ke makambo ezo marché malamu te chaîne ezokende malamu te aza mutu réputation esebeba alinga ya kodiembela na check alinga ya kodiembela epa ya cœur sensible mama libungu tulu ngai ata au chrétien ngai 1000 fois
soki ozozela ke cœur sensible à répondre yo bobanda kosala barando po yo diembela po yo mata mama 0 na 0 na kosalela yango ata mokolo moko te et puis yo moko moto koyoka soni po ndenge ezali boye combien de bato oyo balingi cœur sensible combien de bato oyo eza ke na ntango yo touche cœur sensible baza no boye face à face mama buzoba wana na net nga kutu mpo naza te kosatendre na yo te ke na tya chweke naloba kombo ya cœur sensible nga mpe na telemi boye na répondre yo na kosalela ngo yo te yo lobaka na yo kretiaka na yo balobi on répond à l'imbécile par un grand silence ngai na korépondre mutu te na yokelaka famille na nga ata ndenge naza mokolo boye balobi mwana na ntango ozali mwana to okomi na 50 ans ata okomi na 60 ans tanke baparent no bazali fo koyoka matoi elekaka mutu te yango yo mutu ozolinga yo kotumbola check bosi na biso ndenge azana aza bosi moko de nature aloba pampamba te ye afandaka azoraisonne ndenge ni chaine na yo ekekende liboso ndenge ni musala na ye ekekende liboso abanda kozwa mwa tweke na ye akomilesa mwa tweke na ye akoki kopesa mpe mwana na ye peut-être un jour asali anniversaire mpo aza na babelle fille na beau garçon na ye sikoyo abanda kofanda kaka abanda koyoka bacreche mike na bafrumi moko boye bazotambola bazoyeba te nini basala na banzinzi moko bazoyenga bazangi ndako ya kolala mpo nzinzi na ntango azoyenga eloko ya kosala eza te moma nyonso akendaka na dale yango bandeko na ngai kosala no erreur te mpo ndenge kombo emati boye yo lingo diembla na kombo ya cœur sensible okokoka te eske lupemba bakaba yango na fasili boye mama naza na bino mayele makambo ya rankine na check eza te mpo eza chaîne moko eza koedike bato eza chaîne moko oyo eza ke partout dans le monde bazondimango awa mpenza buzoba eza te na chaîne oyo yango nalandaka conseil ya bosi na ngai banda na bandi mosala na net bosi na ngai nazomela mbondo te nazokumisa ye mpe te mpo natya ye soki na place nini non ngai nalobaka likambo oyo eza soki azali bosi oyo akendaka wekele ngai mpe nakomemi na wekele me ndanu aloba na ngai te ke cœur sensible na munoko oyo oza nango démarre nanu mama songolo démarre nanu mutu moko songolo nanu aloba na ngai te aza bosi oyo ezali kutu ngonga mosuku ntango na bandaka mosala sika soki mutu akomi na supporte te ngai mpe nakomi na se wana répondre ye abendanga matoi combien de fois alobi cœur sensible kosalaka erreur wana te tika korépondre abendinga soki azalaki mutu ya barankine babone bazokoma ngai mpe nazokoma tunga tokowa mosika me bosi na ngai abendinga matoi ngai mpe na fanda lokola ngai kutu mutu okoma te eza lokola mai bazosopa na baplime na libata mpo mosala na ngai na osala yango bien bato mpe bazobenga bazofélicite bato ya bakode mpe bazopesa oyo eza kofai noka bolalo olamuki mutu atindi mpe mwa ji mwa koka omeli puiske naosala mosala moko ya bien mafinga eza te komanke bato eza te ngai nakoki kosala te ke naye kaka liboso ya televizio nabandi kolamba mayebo nabandi kolakisa naye liboso ya televizio nazokalinga makayabu mbinzo nabandi kolakisa non biso toyaka na biloko ya moto oyo ekoki kobakisa implice na communauté yango bandeko bolanda bavoice ya bamama leki na ngai propre ya famille na ngai oyo cœur sensible aye nango na poka lelo nde yango wana na nimero oyo mpe susu nazongeli bandeko ndenge topesaka communiqué ya libala esila te bandeko ndeko nyonso oyo ozokrake na kati ya ndako ndeko nyonso oyo ozali ke obala te soit obala odivorsa otikala yo moko bandeko mboka ya poto tozali mboka ya bana na bana toza mpe na famille te na ntango boza mibale esalaka bien yango benga na check ntango yo kobenga na check bosa koyeba koconduire yo ezala papa ezala mama ekezala mpenza bien epuis bandeko nyonso soki olingi osalisa anniversaire benga na check anniversaire no ekeleka kitoko ezala bandeko mosusu okomona azokoka mpenza koya pembeni ya cœur sensible te mpo azwa courage wana abenga ngai te kobanga te naza kaka mutu lokola yo soki olingi babanda kobwakaka yo benga babanda kobwaka yo ndenge tozobwaka Sami Munda Mukulu na Autriche na Vienne yo mpe bakobwaka
bwaka yo bwaka yo ndenge tozo bwaka ba odani bambu bako bwaka yo vraiment ngai te sensible na suki awa batu nyonso oya mike ba nyamulenge ba nkadya mpemba ba fumi oyo ezotambola muke ko kanisa na yo teke oluka likamu na cœur sensible bosala rando na réseaux sociaux odendi pe na kosalela yango te ciao Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo.